Mbote mingi balanze émission lisolo ya mboka lelo tozo koba na mopaya na ngai oaza invité na biso professeur José Adolphe Voto lelo torbeta lisolo mususu semaine uti koleka tosukisaki na émission oyo ya tobande kolobela kisangani oyo professeur Voto abetelaki biso lisolo mobembo na ye akendaki kuna atali pe encore aza mokomi aza pe professeur molakisi na nyonso ya monaki akomisaki yango na ba papier et puis alobi asuka kaka na ba papier wana te abino amema kino na etandoike tobetaki lisolo ya kisangani oyo ezali engumba oyo esangisi ba culture ebele engumba oyo ezoyamba bapaya ebimisi bana mosusu oyo bauti na libumu na ye te totangaki bakomo tokendaki meme ntina ebandeli na bacolon tomonaki Stanleyville zape na lisolo akangami na yango na kisangani tomonaki Jean-Pierre Bemba tomonaki Jean-Pierre Ondekane tomoni pe batata episcopo tozwi na kombo ya cardinal Laurent Mosengo Pasinya ye pe aza na lisolo na kisangani atangi ba politicien pe belé Joseph Kabila tata na ye pe na ye moko na tata na ye Gizenga baza ebele o professeur José Adolphe Voto abetela kibiso lisolo e kangi sangisaki kisangani na batwana mais lelo to yesu na lisolo mususu na ye to clôturer pe na kisangani déjà la semaine passée kasi lelo professeur José Adolphe Voto ayeko betela biso lisolo mususu mais avant la pesa nanu titre ya émission ya lelo to yamba nanu molakisi oyo Adolphe Voto oyo Azana plateau na biso. Bonsoir professeur et bienvenue na kati émission na biso bolimbisi na sangisi le photo na lingala. Mbote ndeko Laetitia, mbote pour. Mais avant na pesa sujet na biso ya lelo émission oyo to sisaki ya kisangani ba pel pe ya kebele. Batu pe mususu balinga bayeba tina ya émission oyo. Po batali pe émission pe ya lolenge ya boye ezali pe belé. Yo okeka okepe obakisa si lisusu moko na kati ya émission na to za na particularité na yo mususu na lingana na yebi yango te siko lo banini wana particularité na yo mususu na kati ya émission ya lolenge ndenge za la kaka na motuna wana naza na biano na deux aspects ndenge présenter ngai naza journaliste pe na komaka mingi ba article de fond ba chronique en tant que journaliste, la journaliste c'est l'historien du présent. C'est-à-dire que l'historien, on va combattre l'histoire bazali. Histoire ya Congo, Congo, histoire na makambo eleka. C'est net l'automne en 2020 que là on a sali ba recherche sur Makambeleka na 1900 na 1960 na 1910 na 1500 à comme histoire mais biso ba journaliste to komaka histoire ya mokolo na mokolo moi ndenge yo za journaliste représente journal donc chaque jour on se comme actualité chaque jour ce que c'est le 10 ans on a l'actualité ce que ba papier wana nyoso au sangisi yango et comme livre d'histoire. Parce qu'on a comme histoire, il y a journaliste c'est plus authentique. Parce que quand on peut sa actualité, on peut ça innocemment, sincèrement. Mais avec le recul de temps et comme un renseignement, tout comprend l'histoire. Et à un moment donné, dans Mboka Mususu, bateau comme un livre mingi, bien un essai, et ça va journaliste. Parce que pour vivre et va témoin dans l'actualité, c'est interprétation. Et donc, à un moment donné, na musala nanga journaliste nanga na tambola kandenge pe na komaka soke na page Facebook nanga na compte Facebook na page Facebook ya pauvre photo makambo tout zo ba oyo na koma déjà donc ba chronique na komaka ndé na memia on a dit que makambo yo komaka na lokasa au mimio siko na tandeke parce que batonyo so ba ye bo bazana makoki ko tanga te ba yo ka donc pe kala mingi te ba livre na chaque sujet wana net so que zo beta masolo ya papa. Ce sont des choses que j'ai vécues dans jeune âge, j'ai vécu comme journaliste.
ce qu'on appelle Masolo à Kisanga, ce sont des choses que j'ai vécues. Donc, yo moko moni eza biloko yo kite bato tangaki na kelasi oyo komi oza biloko yo moko moni biloko c'est vrai que na ko reconnu na passé mais biloko na pe biloko pe na kominga moko de deux en tant que professeur Moussa Nangeza ko la kisa au moni j'ai dit le cas qui IDP c'est tambolaki sotal bato batambola mingi ezali ba jeune entre 18 et 25 ans bangonde batambola lundi lobby la moko tambola bato wana nde bakotambola eza bapakate non on peut te reposer là yoko okomela biso alors nanga loba nini nanga loba ke bato wana nde ba déterminaka politique bato wana nde bazé belé catégorie d'âge wana de 18 à 25 ou de 18 à 30 ans bango nde bazé belé ceux qui balingi yo ko gagner élection ceux balingi to gagner té alors bato wana il faut qu'on éclaircir bango mingi ba histoire en boko té mingi ba ramification politique na mboko ote pe mingi pe to ba solo ba zu ba occasion mingi akotanga ba livre te alors eza obligation na biso to memela bango la bonne information pour lobby tant ba ko décider à venir à Congo ba décider avec connaissance de cause. Merci beaucoup, professeur P, journaliste José Adolphe Voto Nabandi na lisungi à équipe technique to banda ko sa pona ko éclaircir sous opinion ce qui moi 2 ou 3 émissions to sala ta plateau moko pona bato bakoki ko yo bazala makoki ko ya po bazwa beaucoup plus d'éclaircissement na émission oyo. Lelo kisangani esili kisangani to clôturer yango ba ebele balinga ki yango meto suka ki wana na cardinal Mosengo lelo tozo beta lisolo mususu lelo tozo lobela professeur Voto na chronique na ya lobeli Lemera destin croisé Laurent Désiré Kabila et Denis Mukwege mais les bazala tumi balé to ki ba kombo Laurent Désiré Kabila na Denis Mukwege croisé wana destin croisé wana Laurent Kabila Désiré plutôt Kabila na docteur Mukwege écoute na kindenge mettre kende malembe to wana ngoma na biso lelo émission to ko zwa kaka Laurent Désiré Kabila atambala yasima to ko lobela nani docteur Mukwege professeur les mères amwezani kombo ya moto to lisanga moko to nini les mères ezali. Les maires eza mboka moko eza na Sud Kivu eza localité eza mboka munene te eza agglomération moi le ba mboka ya ba intérieur eza l'activité nango makasi à l'époque il y a 25 ans activité makasi eza ki hôpital eza ki pratiquement le plus grand hôpital dans la province ya Kivu eza na Sud Kivu. Alors, tous les gens les maires, les destin croisé, c'est-à-dire, moi, tous les gens qui sont que vie à Batomingi est changée à partir de Kisangani. Laurent Désiré Kabila, vous tournez dans Mboko, c'est l'histoire en Mboko. Docteur Mukwege, vous tournez dans Mboko. Vie à Bango est changée à partir des maires. Donc, l'histoire na Bango, l'histoire de Laurent Désiré Kabila, au cours de l'histoire, il y a été sans bête les maires. Na docteur Mukwege denga yebani mokimba lelo okobeta liso na yeke sa obeta liso les maires eza mboka wana eza ki na hôpital nango eza mboka moko très paisible. Alors histoire à les maires est bandit na 1996 en 1996 na ko babengi guerre ya Afdel la guerre ya Afdel en 1996 je crois à partir du début octobre 1996 moi Bombulu et Bimaki na région wana abenga kango la révolte de Bayamulenge c'est-à-dire bandeko na biso Bayamulenge c'est ba tuti congolais bazalaki na région wana ba tomboki contre l'autorité établie contre le gouverneur et Sud Kivu à l'époque ba revendication na bango ti lelo yebani ba lingi ba reconnaître bango le corps ba congolais ba lingi ba fanda wana na territoire alors ba Zumandoki gouverneur à lobby na bango mais ce que ça ma nationalité beaucoup de mandoki té ou alors bon réclame ma na pété ou alors ce aussi mandoki c'est que beaucoup mi banguna ya gouvernement alors et bandi moi mobulu wana kotomboka tout ça et ba mobulu wana esalemaki pendant presque 10 jours une semaine médias internationaux bandu ko bango alors boule de mina na Kivu ba Mulenge baza ko réclamer nationalité collective tout ça
ya babenga au révolte de Bayamulenge. Alors et comment les wana président comme Bitumba comme le 6 octobre, date on est très important. Le 6 octobre 96. Tant on a le destin croisé Mukwege Kabila c'est que les maires wana les maires ayo kokota na kati ndeni destin croisé wana to nga même so malé mais poto yeba les maires wana ekoti ndengeni kongo wana les maires ezamboka c'est comme mboka ngo activité à munene où yeba déjà hôpital munene les a plus de 300 lits très bien organisé hôpital à suédois c'est comme docteur Mukwege pe ba au sein hôpital wana c'est comme tant bitumbe bandi c'est quoi baba mulenge ba phase que c'est parce que Mobutu ba zupe mandoki pour défendre mboka bato ba kufi quelques soldats à Mobutu bazoki ba mi ba mon hôpital wana c'est quoi bitumba wana ndenge eza se présenter gouverneur à lobby o eza sur ma campagne nationalité te eza comme la papaya moi conflit bani au corps. Alors, or, na simanango plein ma casse ezalaki déjà. Tu m'as dit que la face émergée de l'AFCDR. Donc, complot mouné déjà ezalaki. Ezalaki déjà à partir des occidentaux, l'embaki Mobutu. Mobutu a déjà sali presque 30 ans à pouvoir, l'embillé, décidé il faut accueillir. Donc la conférence nationale est bandée comme tambolate, tu mets la conférence nationale tu sais que dina na mamosengo ils ont tambola malamute va décider que il faut pas l'ongolaye na bitu. Alors attaque à Bayamulenge on les a juste prétexte pour ébota penza mouvement ya sol. 2 semaines temps on va mettre national Bayamulenge combat de Laurent Désiré Kabila les alakité. Tant que siko Mobutu siko comme koloba na ba gouverneur koloba te bitumba o eza ba paya, eza ba étranger, eza na kolomboka te, eza ba étranger. Pour na couper sa visage à malamu na mouvement wana bakende ko Laurent Désiré Kabila comme qui est déjà trafiquant na baki awa comme trafiquant na Zambie na Tanzanie tout ça bakende ko joyer pour aya abimiselonge que yemuto bandi bitumba wana 2 semaines après que bitumba bandi donc bitumba est bandi na début octobre on a ça na kati ya localité ya ezaka kawana na ka le mera wana non bitumba non funa ke musika te bazaka na babenga ngo la vallée de rivière de Ruzizi le plateau de la vallée de Ruzizi wana sikoyo bakeko zo Laurent Désiré Kabila balinga siko bape sa visage congolais na mouvement wana mais na sima nango ezali déjà ba américain ba français ba belge ba britannique ba yokane déjà mindel ba yokane déjà Mobutu il faut kende pas kende il faut akenda bitumba wana ba sous-traité yango ba koni bato ba constate yango na bitumba wana ezaki essentiellement Rwanda, Uganda et moi moke Burundi il fallait ba même bitumba wana mais le cola au début epesi mbulu ke eza ba paya mo ba congolais ba zaiwa ba telo te mboka mso ba boto la biso ka ngenge ezaka lelo siko ba question au Laurent Désiré Kabila. Les 18 bitumba bandi début octobre le 2 le 3 le 4 le 6 octobre va attaquer hôpital à Lemera. On va dire que les soldats, il y a Mobutu, il y a Zokaki, il y a Tchagi Bamokuna. Il va attaquer l'hôpital à Lemera. Hôpital. Il y a des soldats, il y a Bayamulenge. Il va attaquer l'hôpital. Place Mukwege Bandaki pour ça. Place Mukwege. Et heureusement qu'on a Mukwege Azala quitté dans Lemera. À voyager qui tombait dans ma solo, nous connaissons. Tant que on va attaquer l'hôpital, ils ont un massacre. Mais un massacre de l'Emera. L'histoire du Congo et Yébani, massacre de l'Emera, c'est le 6 octobre. Le 6 octobre, les soldats, les rebelles, continuent à l'hôpital. Les bois qui bombent, les sous l'hôpital. Les soldats, les malades, les infirmiers, bombent bango. Les maires étaient à côté, les sango, les zalaki. Bomaki sango moko ba bamie na kata nzamba ko bomaye ba bois qui ba malade ma belé ba récupérer ba parce que il est venu à Sika ba récupérer ba hôpital neza biloko belé na mituka ezala ba mbeto tout ça ba rebelle ba récupérer ba mousse ba récupérer mituka ba récupérer tout pour permettre bango pour ba évoluer le 6 octobre. C'est quoi le 18 octobre 2 semaines après
nde baye kosigné oyo balobi l'accord de Lemera. Donc ezalaka kombo ya ville. Voilà. Mpesi makambo elekaki. Voilà. Bapesi yango na kombo ya accord. Tokomi sikoyo. Tokoba. L'accord de Lemera. L'accord de Lemera ona engo bani. Engo bate bato babandaki bitumba. Na baki awa ezali baba ya mulenge na mutu nango ezali baba ya mulenge mibale. Moko kombo na ye Massasu Lindanga. Aserne Massasu Lindanga. Un jeune homme. Évidemment jeune homme atanga na Bukavu. Et puis Azum Mutu ya mouvement wana. Akelaki parti na mouvement rebelle na ye. Ya mibale Deogras Bugera azape muya mulenge. Bango ba bandaki makambo pinza. Et te ba bandaki wana en fait c'était des jeunes bazaki mingi ba soldats au bazaki ko tia maboko elaki ba Rwandais. C'était des soldats rwandais. La wana tango ba congolais ba moni bilongo ba bité o za ba congolais ta ba rwandais. Tango so wani ko boya te za ba pa ba take biso ba ke ko siko ko zwa mutu mususu troisième mutu kombo na ye André Kisasi Ngandu. Alaki moninga Laurent Désiré Kabila. Bazuye mutu misato mutu amune Laurent Désiré Kabila. Ba ko zoye ba ke ko signer siko accord na Lemera. Accord wana eza moi accord moko ti lelo to mona accord wana te ba accord secret mais bato mingi oyo ba accord wana ba version de belé mais version authentique accord wana ti lelo dans nos présidents to zongi na makomi ndongo komaki donc accord wana ezopesa nde naissance ya AFDEL. Voilà yango nde eboti AFDEL, Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo. Na kati wana 4 leaders: Massasu Lindanga, Deogras Bugera, André Kisaso, Laurent Désiré Kabila. Bayokani ke basala mouvement ba bondisa Mobutu ba bengana ye. Mais na accord wana debe balobi batonzo lobby bayokani pe ke po baba ya molenge bazo réclamer makambo nationalité que tango ba ko bengana Mobutu il faut mouvement wana ko diriger mboka et pesa 300 km en profondeur na frontière à Congo et pesa ngo dans ba pays voisins. Na olobela ipe ba net loi bakajika les sols et les sous-sols na kati ya ba commune yo wana na chronique on dit pozo soupçonner pe loi bakajika wana ezaki pe na kati ya loi bakajika te. Donc les lobby na ba version sur tambolaki na za ko confirmer te maintenant babi les sols et les sous-sols appartiennent à l'AFDEL. À l'état te mais à l'AFDEL. Alors non on peut confirmer te. D'accord confirmer te hein attends que c'est un confirmer te mais ti le accord wana to mona ngote. Ba kolo accord ba lakisa biso ngote. Mais bato mususu na ba recherche na ba babi accord ngonde yango ezo pesa droit na Rwanda na Uganda bazwa une partie à Congo po l'ixolo wana tile no ezali alors tango bitumbe ma que ba phrase wana même l'ancien président rwandais Bizumungu alobaka yango alobi te ndenge bakaboli mboka ndenge Congo azwi mabele nene mingi il faut tozonga lisusu to revoir parce que mabele tozango lelo to héritier yango to héritier Congo ndenge ezali to héritier en 1885 na conférence de Berlin bango siko basengaki tozonge la conférence de Berlin ba bande so kabola mabele Congo ezali so ndenge ezali te même tango babandi koloba ke bato wana baza bapaya baza bapaya mulenge wana baza bapaya baza ba Rwandais bisola ntile lezali Kagame alobi boye nandimi ke boloba ke baza ba Rwandais siko so bolobi baza ba Rwandais bopesa nga bango bako ma Rwandais na mabele na bango c'est-à-dire qui tingelo makambo wana confirmana wana o ezoko ba kino lelo yango moni e wuti mosika tango tozobeta masolo ya Lemera bitumba wana lelo esali soki na bino 96 c'est-à-dire esali lelo 23 ans 96 obeti 96 kino 24 ans 2020 lelo bitumba ezali 24 ans oui donc 24 ans ya bitumba oyo Congo eza nango lelo bitumba esilaka te ebandeli nango départ nango kombo nango Lemera accord de Lemera yango nde eboteli biso accord secret toyebi contenu na toyebi contenu nango te ti lelo yango nde ememeli biso lelo bitumba ti
25 ans au toza nango to lobake avant bitumba wana comment bitumba muke zalaka guerre de 6 jours guerre de 80 jours et on kabilo muke durant avant Mobutu aya mo bitumba zalaka muke rébellion ya Mulele rébellion ya Kasai mais après stabilité kotaki pendant presque 30 ans Congo ezalaki stable akama bitumba ezalaki te depuis accord de l'Emera depuis 24 ans lelo jour pour jour les Congolais bakufaka Laurent Désiré Kabila akufi akei atiki bitumba ba mouvement eza pour se succéder du jour à jour tirelo. Merci beaucoup professeur, mais natangaki chronique na yo nazwaki pena ngonga nanga pena ya kotanga yango okaboli yango na biteni 11 ya liboso bandi 3e guerre mondiale africaine au bandi plus de 5 millions de morts début de la guerre makambo belé donc chaque sujet bande ko expliquer penda na molai na yango bato oyo bato bayele o batala makambo ya mokili o batala makambo ba guerre tango batali guerre oyo sema na Congo tilelo ba bengi yango 3e guerre mondiale. Guerre mondiale à l'époque, c'est qui en 1914 et 1918. Première guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale, en 1939-40 et 1945 ici. Depuis deux guerres, la guerre mondiale, il y a que les pays dans le monde mais la grande puissance, na allié na bango. Mais depuis deux guerres, la guerre est belé. Depuis les deux guerres, il y a une guerre où il y a belé. Donc la guerre à Congo. Exact. Puis la guerre, il y a une troisième guerre mondiale pour l'année. Pour la raison est belé. La raison est que a duré la guerre. La guerre est en 1996 dans les meilleurs années dans le lobby. Le 6 octobre 1996. Les lots. Le quantième. Le 12 juillet 2020. Le 12 juillet 2020, guerre Ezaka Kana Congo. Guerre Banda, le 6 octobre 1996. Til les lots. Ça fait 24 ans. Pezoko Bakara. Première raison, durer la guerre. Et on élimine. Et aussi la terre. Deuxième raison, c'est atrocité. Guerre mondiale, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, bombe atomique, bombe guerre à Congo, atrocité et l'équipe mingi. Babomi batona ndenge nyos. Babomi batona mandoki. Non seulement mandoki, mais guerre à Congo et la kisi ndenge moka kubuma bato. Kwa batona machette. Kokata bato kingo. Kokunda bato vivant. Bazui tant que tozo bango tant que malini na nzoto mais en réalité en mboka na biso bana na biso ba yebango. Ba komi na mboka ba rebelle ba komi na mboka ba kangi mboka bimba ba convoquer batu ba lobi ba mboka tout na mandoke maboki mezata osali sec ko violer basi bazui chef ya mboka chef coutumier moi sinae va violer devant tous les villages. Pour détruire moral les Congolais. Moi, je suis chef coutumier, je suis après ça comme Mobeko, je suis après ça comme ordre dans Mboka, je suis garant, je suis pour battre la Mboka. Si moi sinae va salir de moi. Bakunda bato yomo bako kanga mutu babi banda ko timona bele yomo ko timoli cimetière na yo o timoli tango komi na taille na yo ozingi na kati mutu tika libanda bandi ko kunda yo bakundi yo batiki mutu na yo libanda ti okokufa ndengwa. Donc atrocité oyo Congo et vivre bato o ba spécialiste ya bitumba balobi tout le monde a la dimension de la guerre mondiale. Les raisons de tout ce bateau, guerre mondiale, est le nombre de victimes. Si le lot a solo, penza, mutayebi nombre de bateaux au Congo avec exactitude à Zate.
parce que tous appels moyen pour tanga yangote. Et parce qu'on estime depuis 24 ans entre 5 millions et 10 millions de gens qui sont morts en 24 ans. Mandoki, Nazamba, Koboma, ainsi de suite. D'abord, le nombre, il y a bateau qui fait 10 millions. Tout le monde a yangote quand la guerre mondiale. Quand la guerre mondiale, il y a fait des morts. Raison. Mboka moko, sont juste 10 millions de morts, et ça, la population de la Belgique. Belgique mobimba. Et donc, la Belgique mobimba, la carte à Congo, Limoué. Et si l'élo, même la Tongo et l'élo, bateau va continuer à couper. Raison où nous sommes dans une guerre mondiale africaine. Guerre mondiale, mais africaine. Donc, c'est ce qui est en Afrique. Raison où nous sommes dans une guerre mondiale africaine, c'est que belligérant. Bateau va zobouna. Et ça, mbala liboso, na Afrique, bamona, mboka moko, bateau va sangani kobunda. Raison à ma casse la roi. Sokotali na bitumbawana, tant que bandake zalaki, AFDEL, c'est-à-dire les 4 leaders qu'on a tangaki, contre Mobutu, Armand Mobutu. Mais chaque camp est à la Mobutu. Ils à la AFDEL, nous sommes à Bengaki Batunaï. La carte à Bitumbawana. Dans le bas qui, catégorie de Bosso, si ma AFDEL est à la qui, tout va dans Mobutu. Mobutu dans Mobutu, il y a des makasi, basoda Mobutu va l'embaki tout dans solo. Moral et l'embaki déjà, armée zaki sous malamute, ba ofuta bato bien te, basoda Mobutu tant ba obunda, na baki na lemera tant ba bandi bitumba, bato Mobutu ba bazoka ki ba kupa ke belé. Alors Mobutu amona que ceux qui a compté ka sur basoda na a okoka bitumba yote. Asena ki renfort, ate ko ba mercenaire. Azaki ba serbe, ba yougoslave. Ba mindele. Ba yaki ala baya ko sungai. Ba ko sungai. Ba mindele ba ko bunda Mobutu ba mercenaire serbe na ba mercenaire yougoslave. Ba yaki pe na ba avion na bango. Donc autant qu'on a que bitumba Congo mindele ba koti. Kota Mobutu. Kota AFDEL déjà na lobaki na sima AFDEL ba batami sima AFDEL zaki ba américain. Ba français, ba anglais, na ba belge. Nous sommes pour mboka moko ka. Ba bataki sima. Moi déjà que surtout lobby déjà guerre à Congo, na poto déjà français, anglais, américain, belge, serbe, yougoslave. Vous monde. Basanga déjà mindele ba koti guerre. Ba spécial ba ba guerre mondiale. Na tina wana. Parce que mindele déjà ba koti. Kaka na AFDEL wana catégorie ami balé AFDEL les alliés Rwanda, Uganda, Burundi. Il y a solo peut-être on bandi guerre na nini bandi guerre na Lemera AFDEL ezaki na batute hein. Même le Rwanda ezaki na basoldate. A comment les trafiquants ezaki na basoldate, qui ça singa na basoldate, ba deux jeunes na Bugera na Gracias na Massas, bazaki na basoldate. Basoda au bande bunda c'était basoda rwandais, l'APR, armée patriotique rwandais. Et ezaki a Rwanda monté. Autant on va avancer, commandant de des opérations. Ezaki chef d'état-major général rwandais, James Kabarebe. Ce qui sont là, bakadogo kota ndenge. Il y a la zolo. Orokoma. Tango na ba catégorie wana de tanga liboso pour na AFDEL, ba mindele. Deuxième catégorie les alliés Rwanda, Uganda, Burundi. Et sur na Rwanda, Uganda, Burundi té. Si ma Rwanda, Uganda, Burundi, ba mboka oya likolo kuna na est nyoso ba kotaki. Ba érythréen, ba koti bitumba. Ba éthiopien, ba zaki na kati. Nyoso ba koti bitumba. Ti tango Mobutu bandi ko perdre ba terrain, au fur et à mesure que bazoya bazairwa bazomona que bilonga bato bazobunda ngoyo bilonga bila yo eza ba congolais te siko discours wana e bandi ko handicapé AFDEL so bandi recrutement bandi ko soko recruter ba soldats ba vrai congolais ba jeunes on a ba former armée. Ce qu'on le c'est spécial c'est que la plupart des jeunes au ba recruter qu'ils arrivent à niquer. Bananiqué entre 14 et 18 ans. On se demande que moi, 14 ans. Alors, tout à la mabélé.
Kadogo Lisolo ba Kadogo bandaki ndé. Bandaki ndé wana. Bandaki ko recruter bana. Normalement lisolo oyo soki président justice et salemi makambo ko maibele parce que mbala liboso oba vivre recrutement ya enfants soldats. Pour mon beko ya Nations Unies et pekisi ko engager bana mike na soldats. Mais armée wana oya AFDL est qui constitué de plus de la moitié. Presque 70%, 80% na bana mike. Bana penta bana, ba 16 ans. Bana mike. Anecdote est que tango bana wana ba kote wana Kinshasa omona azali mwa mike. Asi mandoki bazali mwa mike. Omona so aleki na balabala aza soldat na mandoki na akoti bana âge de babeta bana. Ba âge de babeta bana tiba ngapena tobeta bandini. Azi mandoki na atela se. Azi mandoki atela se akoti terrain. Abeti bale posa ya bala kosakana ya mwa mike. Abeti bale so asilisi azi mandoki na akeli. Donc il est là en fait il y a une fraction monnaie. Une fraction monnaie mais le comme américain de bazaki si makamba ngoti le muto alobela makamba na zatu c'est une fraction à engager des enfants soldats donc guerre on ba gayaki ba nike moi na muke azana raisonnement mukuse ba préparer ba la kisi ka ko tirer ko boma et ba soda mobutu ba bandi ko kima donc tant que toujours ba guerre mondiale africaine eza pona ba raison wana na bando ba makambo raison a sous que allez atrocité dans le Bakango. Donc, eza na mobeko ya guerre. Parce que guerre est dans mobeko. Guerre est que osaka guerre pour bombarder. Guerre est dans mobeko nango. Comment on a ta place nous sur guerre est place nous sur guerre est ça les comment on a ba croix rouge bayaka. Na mobeko guerre croix rouge ifaya croix rouge ko bomaete parce que aza kokote la mutute. Musa na ye kolokota bibembe kokunda poso bibembe tika na balabala boye bato bazobunda na bayebi ke mobeko ezalaka soki na moso ezaka na mobeko na yango guerre ezaka na mobeko na yango ko muto azobunda bomi ennemi aza na tako kunda ennemi te ozomona bato mosusu bakoya neti croix rouge bakoya baolokota bibembe bakundi poso bibembe tika na balabala na nzela ekopola ekopesa épidémie bato ko batika bakufi na bitumba te bakufa na malade bazo bombe bayeba rapé makambo bayebi yango normalement soki o engager ba rebelle o engager ba soldat ça l'armée il faut ôter ya bango makambo wana il faut ôter ya bango que tozo bunda bitumba ezaka na règle na yango alors libanda ya règle wana ezana règle misato pour l'état mobeko ya l'état na mobeko mokili mobimba etelemela kango abenga hango génocide crime de guerre na crime contre l'humanité. Génocide et ça le coup là koboma bato pour baza bikolo boy. Vous comprenez? Ça pendant que bato pour baza appartient à bikolo boy. C'est supposons que tozo boma baswaï. Tout le monde baswaï c'est comme génocide. Et là on a mokili epekisi yango soko sali yango okosamba na CPI okosamba bakokanga yo. Et là kwa mibale crime de guerre. Crime de guerre, c'est le coup là, nous avons dit awa na lemera. Bas soldats ba ken à front, ba zoki, ba ken hôpital. Tant que soldat ken hôpital, azé sur mando quitté. A commis malade. Ce qui veut aux yeux hôpital wana besoin na droit ko bomba bangote. Ce ko bomi na mbet hôpital, c'est un crime de guerre. Faut ba landela yo. Et nous connaissons les mines à lemera. Et nous connaissons les mines à Congo. Bato oyo bazana bango sous la position ko bundate ba mande mutu na mandoki mabo so mutu mandoki mabo côté ata za nemi ko kangiye ko côté bolo ko ko bumaete ata impuissant crime de guerre et salemi na Congo et belé génocide de salemi ndengeli tango na baki awa ke bitumba wana commandant o azako mema front wana ya AFDL azaki rwandais comme on a James Kabari a comment qui chef d'état-major général de l'armée à Congo à Kinshasa tango ba yokana Kabila tende akei alors tango bango bazo ya wana bazana calcul na bango po ba rwandais bazaki na bitumba na bango kuna entre ba Hutu
na Batuti. En 1994 déjà. Batuti, après les armées Batuti, Bengana ka Bautu, Bakatisa, Bakoma et Panabiso en Congo. Si que autant que Bazoya Bitumba, on a pour la AFDEL, pour la conscience à Laurent Kabila, profiter pour régler puis Makambo, il y a Bautu Libela. Bautu, quand on a un camp de réfugiés. Par 3 fois au moins, les soldats, il y a APR, il y a Rwanda, Babomi, Bautu. Quand déjà la frontière qu'on a dans Mabunga, Bautu, côté de Bango, Beti, Bango, Massas, Bautu est belé. Bango, Batikal, Bakini, Bataboli, Bakolo, Ti, Kisangani. Tant que peut armée Afde les Oya et Zolanda Bango, Bango peut Liboso, Afde Nassimo, Ti, Bakuti, Bango sur la Kisangani, Batingi Tingi, Baboni, Lissu Bango, Bao, Batikali, Bakini, Lissu. Pour parce que Bitumba, ça va, Bakolo, Banda, les mails à Tiki, ça va, Bakolo. Bao, Batikali, Bakini, Ti, aux environs, il y a Mbandaka. Baoutu. Si le leçon que dans Mbandaka, on a quelques Outu qui bazar. Basali bafandi ko bazali bapaya bafandi sous na camp tango basoda na ya fidèle ba yoki ke baza awa ba bomi sous bango na Mbandaka be ba ko na ni ko baza ba Hutu ba ba yango génocide esalemi na Congo a oya ko kufa ba congolais bon est-ce que bazo ba congolais pour na génocide wana débat ezana ya ba Hutu yebani ke ba Hutu bazaki massacrer na Congo pour azana donc na lobby crime de guerre esalemi na Lemera et ça ne peut partout ailleurs, génocide et salami, et mingi autobengi crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité, l'ingobani. Koboma, to, konyokola, bomoto, l'humanité. C'est-à-dire, ndenge bato la mokitoza awa, même ce qu'on linga kamutute, même ce kaza ennemi na yo, et ça les loko oko sala ete po azamutu. Mobeko pekisi yango. Alors, crime contre l'humanité est salami mingi na Congo. Loko la viol, la base. Tilelo. Viol et abanamike. Si vous violez moi na mike, si vous violez moi, même si vous êtes ennemi, et ça la kabala mute. Alors, mon beko, il y a l'État, mon beko, il y a Nations Unies, et pekisi viol. Depuis les Mera, le 6 octobre, Tilelo, viol et portant et outi wane bandi wane na 96 le 6 octobre na port wana ya Lemera yango nde viol et bandi ba violer bato d'abord te banda ki wana au moins temps bazo violer bato na kata guerre bon on s'est dit que eza na guerre ekoleka nango mais siko tango guerre esili tango Laurent Désiré Kabila comme na pouvoir viol les autres continue tilelo na baki awa kokunda bato vivant et un crime contre l'humanité. C'est quoi, professeur, na makambo nyonso yo lobi wana. Ata tribunal mon côté spécial et to po basambisa makambo wana eza peteto eza na makanisi pe rozalate. Na 2003 ba voter Mibeko. Ba voter Mibeko pour balandela makambo wana. Voter Mibeko, Congo est souscrit na Mobeko wana. Balobi, il faut balandela makambo wana ndenge baboma bato. Mais par rapport à enquête salemaka. Enquête salema, enquête internationale, Nations Unies, rapport mapping. Voilà, rapport mapping et sali banquette, les amis de baye, na ba congolais pe baye, ba bandi ko landela makambo wana moko bato batikala ba témoin, ba pesa ba témoignage na bango ba lobby, les rapport munene, plus de 600 pages. Rapport munene la tangana ba kombo ya bato, ba tangana ba komba ba commandant, ba tangana komba ba témoin, ba zo ba photo, ba zo ba déclaration, rapport wana ezali. Bengo lobby. Ce qui lelo mokili parce que makambo Congo est sur ma Congo té. Mais là on dit awa eza makambo guerre mondiale. Donc eza les belé kota l'état congolais pour sambisa ngoté. Pour ça nous na baki awa ba Rwanda bayaki ba soda Rwanda bayaki. Commandant chef d'état-major général à Rwanda comme chef d'état-major général à Congo James Kabarebe.
Sauf que lelo ya zongi na Rwanda a comme ministre pour la ministre de la défense pour la personne dans le Molaï. Sauf que l'état congolais nga samisa au samisa ndengeni. Alors on kangana Rwanda ya moyen. Donc et ça makambo et ça le niveau international. Mais kino sikoyo. Sikoyo, ti le sikoyo communauté internationale ba sungi bisoté. Banzo sunga bisoté. Ya mibale étant donné que Batuana ou ya AFDL nde bayaki bakomi na Kinshasa bakomi bakonzi na Congo donc bango moko baza na intérêt que dossier wana ekende liboso po ntango bakotuna ekobalukelaka bango bakoza bonso bakoza na kati bakombo mpe etangama ozomona yango moni ekomeli biso compliqué. Bon professeur wana eza kaka motuna eyeli ngai boye lolingi bango mo mpe bazali bato ya AFDL ba misusu pe kino lelo bazali baza na kati ya pouvoir wana est-ce qu'il y a moyen zalité ya ko mettre fin na batrocité oyo 24 ans déjà yango eko occupé to ebité soki ko silaka est-ce que moyen zalité ya ko kata makambo wana ko pe accord wana ezaki secret mais Kabila musée azate mais ba mususu batika na sima wana pourquoi qu'on vende sous autour d'une table te baye ba ko solo là pour ba mettre fin à atrocité o to tika na ngonga moke professeur o elinga kaka boya o meka ko yanola biso ba to baza ko bunda ba ONG baza ko bunda le kambo bon le kambo ko le kambo ya ba ONG mususu pe koma nango ya mbongo comme nango ba koma nango ba commerçant oui mais makambo ko ya liwa ya bato ko sa commerce na kumba liwa ya bato te. C'est vrai que ba ONG mususu pe ba ONG ba congolais baza ko bunda ba ONG pe ya ba paya comme comme la lutte contre crime contre l'humanité et cause là même les luttes antengana même si on zo bo machine a na miso mtoto on dimate et pas za mutu même ça ande ko na biso tene aza mutu ba ONG pe belé ya ba paya ba kota makambo yango baza ko plaider po makambo e bandaki le sisi oyo eboti makambo ebele natangi na sisi kotanga babelligérant te baze belé po guerre wana ntango sikoyo Laurent Désiré Kabila akomi na Kinshasa ya liboso baninga na yo bayaki na bango babaya molenge wana bayokani te babalukeli ye ntango abengani chef d'état-major général ya Rwanda bizonga congolais te ye moko babi aza congolais te po ntango aye batuni à l'époque papa Etienne Tshisekedi moto anda otuna ye non lisolo eza monene tobanoke na ndambo na tuto kokoma na destin croisé wana ya musée na docteur Mukwege mais tozana on a dossier ya musée donc ne non malemi tango musée akomi to moni ba soda wana bato bazela Kinshasa ba age na ngana balekinga na ba yebi lisolo oyo ba moni bato po Rwandais ayebani Rwandais physique na ye aza différent na congolais siko ba doute komi kokota papa Etienne a kekota la musée d'abord non ba péquissier à mon musée il y a une génération musée na ebana musée politique depuis kala ba péquissier mon musée après finalement a tourné abi mais musée ezani yebisa biso bato oyo oyena bango oyo et comme quand on ba prisonnier na bango ezani ya liboso musée erreur liboso musée à la salle a dit que baza ba congolais si quand on mikolo leki bazo kaniso na musée te et là qu'on a l'obité c'est que natangaki bato mine awa isa sungando musée Deogratias Lugera na Masasu déjà tant ba ba signé accord les mera wana tant ba pusani muke ba bomi isa sungando mpona kozonga na Kinshasa alors musée yebeli ke lokola bomi Kinshasa ngandu vu na nga peza na danger mais azaki mayele alingaki tokoma Kinshasa na hotel makambo yango après po abimisa mandoki après mandoki te po abimisa makasi na ye ntango sikoyo abandi komisa makasi na ye bato wana bayokani te sikoyo musée lokola komi na Kinshasa komi bandeko ne bakomi ebele abimisi sikoma nzaka abi te baza barwandais abisikoyo baza barwandais il faut bazonga babebanaki sikoyo alongoli James Kabarebe chef d'état-major général il faut azonga Rwanda epesima mobulu na Kinshasa awa Masasi ebeti
balongwe awa bazongi Rwanda. Tant bazongi Rwanda et où nous quitte le 2 août 98 babandi guerre mususu. Professeur na mweto suka wana. D'accord. Totele manano wana ngongeza ngonga bisoleza monene Mzee Laurent Désiré Kabila komi na Kinshasa abimisi manzaka James Kabarebe bazongi 98 bitumba ezongi lisusu. Tamako 98 wana balobi totele mawana. Plan oyo toyelaki ekokisa mite il faut to bandela ngo. Totele manano wana pona lelo. Ata samedi oyo boya toko basusu. Tosoki na 98 James Kabarebe bakei 98 bitumba ezongi. Bandeko balandi ya émission lisolo ya mboka na bandi ete na tiki bino na posa ngai pe na zuye na apprendre belé bino pe na bandako je pense bo apprendre belé bao musumaka mususu ezaki ba zone d'ombre pa na biso pe ngai pe na teyami lelo je pense que bino pe botali biso boteyami o azana mo ba question mo ba éclaircissement ba point mususu je pense que nini numéro eza na se ya etando ike na bino boko benga boko tuna ba question bo benga te professeur abi mingeza ba SMS poto ba ko koma ngana bino tokutani susu samedi o ezali koya poto ko ba na lisolo oyo eza munene makasi papier to cahier carnet bic na yo komaka oyekola lisusu lokola ngai pe nazoyekola awa aza invité na ngai mais nazo profiter pe aza journaliste aza pe molakisi oyo na lopoto bengi azali professeur. Merci beaucoup professeur José Adolphe Voto na ko yanola na invitation na biso na bandi samedi prochain tokuta na susu poto koba na lisolo oyo Mzee Laurent Désiré Kabila na Kinshasa bayokani tabimisi manzaka James Kabarebe bazongi na Rwanda 98 bitumba zongi lisusu na bandi samedi wana tukubandane na point wana botika ya malamu kimia na kolo mabota madini. Au revoir.